Alors, ce qui fait que n'a évité, côté on a évité, mais c'est que l'enfant a fait quelque chose qui n'était pas bien, qui n'était pas valable, qui n'était pas congolais, qui n'était pas africain, qui n'était pas de double prison. Oui, il a fait quelque chose d'interdit qui n'était pas normal. Alors, ce qui fait que n'a évité, côté on a évité, mais c'est que l'enfant a fait quelque chose qui n'était pas bien, qui n'était pas valable, qui n'était pas congolais, qui n'était pas africain, qui n'était pas normal. Chaque parent doit protéger son enfant. Alors, c'est vrai, n'importe quoi, mais moi, c'est normal. Et là, on a essayé que. Nga personnellement liboko na buko liboko na buki odemino na kei komitika ngamo. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'était bien oh. Vincent Chilouizi et toi. Ah bela kutu donc na lekaki na oleka kuna na sombeli dia bilo nyo. Absence papa. Yo eloko no wana zoluka yo ndre ba otinda. Zongelanga. Mon bébé. Et la zana. C'est quand on a fait ma prière na maman Rose azo qui penga bien et puis on s'est retrouvé dans nous nazo qui s'abloque belé après naza vraiment na besoin nazo ngadele so ya kala wana fa 10. Ezo senga ba rectification abloque belé, ezo senga concentration. Vacances spirituelles. Yo li va montrer ah yo si mo ana vacances spirituelles c'est fini. La cadre na ndenga mabeto na oluka ba break te na zana na cadre vacances spirituelles. En tout cas, en fait artiste mné na mboka na biso oyazo de lo azo simba parmi ba pylone ya musique ya Congo lelo faire école à les padres azaki Congo bakanga kié à l'aéroport. Mais il y a trop de versions où ils ont pris ça. L'autre, même frère Naya, l'équipe a notable. Version Naya PC, mais qui est un peu différent na version où Thierry Gola peine de Onaye, après ça qui par exemple qui Marlène Kassanga du solo. Tous ceux qui sont là, qui a eu un discours et direct ou comment. Mais d'abord, avant tout compte pas de détails, tant que qui s'en va les saluer. Bon, ça m'a bien, n'a choqué. Mais tout le monde vidéo, tu as dit que nous avons vidéo, il y a un compatir dans les faits. Oh. Non, direct, nous avons dit que nous avons là. Mais il peut pas saluer, c'est vrai. Dans l'héros, ils sont à la vraie. Kofi Soga Lingi, par exemple, faire. Kofi a ma casse dans l'avocat. À quoi engager l'avocat, moi, bien, à Pessimo. À défendre de faire bien. Na lobby te faire à Zangimbongo, même Koyebana. Koyebana zelo msusu, relation zelo msusu. Faire ça, on a qui na mangambume. Kofi souvent zoga baba, bogane baba ministre na poto. O azaï azoga kala na comme ministre de la justice. Il a l'influence. Donc ba sungaye azoba avocat bien. Pour permettre azonga to zela ya azonga ndako. Mais yo suis on est une explication ni to détail ni nous allons par rapport à l'arrestation à faire la version ni nous allons version au ezali bon et là il faut sous réserve. Mais en tout cas 90% il y a vérité dans sous réserve, c'est-à-dire entre guillemets, mais on a conditionnel malgré conditionnel mais ils ont la capacité à 90% à vérité. C'est déjà beaucoup. Donc moi, faire à la victime. Faire à la victime. Oui. À la victime, il y a moi na membre de ma famille. C'est-à-dire que l'enfant a été retrouvé dans une situation très bizarre où donc je parle ici de Osias entre guillemets. Donc faire amema qui moi na poto amema ipe noko na na poto amema na nyalo il y a un problème, il y a eu un problème. Oui, na mwana bazai na poto. Donc amema le qui a maman oui bazai na poto. Mais il y a eu des erreurs qui ont été faites que je ne peux pas dire. Un jour, il y a eu abîmé à Lobango. Donc, il y a eu des choses qui se sont passées. Et je suis un peu autour de la
Et razo bimisa ba papi kake je crois ba période wana déjà. Faire azaina stable azaina ndako na ye. C'est comme ça que tant en voyage a coûté bêtise moko. Et cette bêtise là que je peux pas parler parce que dans un droit en côté. Un jour fait les mots soit abîmé on peut s'amener version. Alors et ça que l'oko est choqué. Tant est choqué, c'est un humain. De connaître bien Betagi Mbata, moi Mbata, bon, il s'est pris sur l'enfant. Pourquoi il a raté? Pourquoi Bouinaboué? Comme tout parent, voilà. Papa va se mais quand on attend dans le lobby, on le lot, le lobby on a battu. On a toléré en côté. Même on a passé des laisses dans encore sous double prison. Oui, il a fait quelque chose d'interdit qui n'était pas normal. Alors, ce qui fait que n'a évité, côté on a évité, mais c'est que l'enfant a fait quelque chose qui n'était pas bien, qui n'était pas valable, qui n'était pas congolais, qui n'était pas africain, qui n'était pas normal. Chaque parent doit protéger son enfant. Alors, c'est vrai, n'importe quoi, mais moi, c'est normal. Et là, on a et ça dit que hein na buka liboko nga personnellement liboko na buko liboko na buki demino na kei ko mitika ngamoko. Oh oui, donc c'est grave. Oui, oh le prophète o buka talo te na buka liboko na kimi na ngai te mbata na buka liboko oyo kutu ya beti mbata na nga na buka liboko na longoli pe demino na buki pe ndama likolo pe na zina nga mbongo na zongi sasa na oya sote. C'était grave. C'était trop grave et puis même on a place à faire dans le donc faire est victime de quelque chose oyo ya sali le côté. Oui mais noko parmi bateau yo basali mabewana. Alors mabewana même nga donné ça tolérer en côté. D'après version na zana entre guillemets vrai. Donc c'est ça qui a énervé Ferré. Et les temps ont reproché moi sur ça. Et moi, c'est normal. Et Tawana déjà, moi, on a d'ailleurs contre papa. Na yena noko ana déjà famille dans des autres na minute. Donc bakei nde omoni ki bakefunda. Alors na ofunda ana sikoyo faire à longue dans place wana. Et comment est que faire à sur un domicile fixe c'était a comment il vendre awa ta muso aye voyage à vendre awa ta muso préparer placement boy to mutumo ami moko batumo très personnel ba PC place et le obité ka sangi mbongo non c'est-à-dire a comment plus qui chasse ça et puis sinanda wezate ba gaspillage inutile et puis a vendre awa ta muso vendre awa ta muso voyage à vendre pas fano ta ma vendre pas pirier moko boy azabena bande on na poto ko vendre vendre alors tant on va fournir ba lettre ezoya dans la lettre wana ezoya et pas ya ferré et la adresse ils ont retrouvé réponse T. Alors ceux retrouvé réponse T ils ont eu la justice et tant ils ont akuna plusieurs fois alors c'était obligé dossier loin na parquet va fixer dossier donc dossier comme un tribunal et le tribunal va condamner à défaut à 1 an de prison. 1 année à prison. Oui. Alors, le quoi va condamner à 1 année à prison, il y a dans la communication pété, dans la lettre, mon côté, en infoté. Et ça dit que tout le fait le temps à l'égal émission sur la TV5 sur la chaîne ligne internationale. Alors, bah, toi, on va monter, mais les musiciens, il est là, les gars. Neboye, bah, comment fouiller? Oui. Oui. Tant qu'on a l'émission sur la TV5, comme la chaîne internationale, bah, mais les messieurs qu'on cherche, il est là. Alors, le gars, là, to lukae ne babandi ko luka information ba yebi ke azo kende pa obiangame a kende na Guinée. Alors il doit passer par l'aéroport. Alors Charles de Gaulle nde ba yeko piéger wana ba lukisi eti ba bete na système ba zuye ta ba zuye nde ba meme na garde à vue na minute au sala 45 jours pour permettre ba constituer tribunal. Mundele aza juste a yebi ke oui ata fundi mutu comme ba condamné qui est par défaut. Yémo à mon année, on a droit à 45 jours. Après 45 jours, 45 jours, oui. Tant qu'on vend à 45 jours, on a bango siko va constituer avocat, banani, devant juge, ba samba et na kata ko samba on a siko yo
nde soki ba monike a pesi ba moyen de défense na yeke non azalaki na mboka te na yebaki te na mona lettre moko te soki na mona na ya comme j'habitais trop na kin nazali susu na domicile te parce que na trouvaki importance te na plus Congo nde yango ozomona ovanda bana na nga ba place mosusu bon na yebaki pe eloko te ba convocation soki nde ini te donc voilà alors bo condamner nga pour rien il faut na samba et poani. Oh, bêta et moi, oui, j'étais un peu en colère à cause de. Voilà c'est que la situation dans laquelle on a trouvé que moi, tout peut bouiller. À ce moment-là, j'ai appréciation à juge. Alors, le juge a apprécié qu'il y a sous examen ou à condamner ou moi liberté conditionnelle, l'État gagnera ou va quitter ou à au samba directement. Donc voilà la version vraie 90%. Mais qui est aussi entre guillemets parce que nazo loba na yemo mtazo lobate ezali ba enquête nga na sali voilà donc voilà na ba enquête yo sali prophète Denis Messi to landaki neronaye oyo azo beta lisolo ya entourage ya artiste pour loba que faire rigolo sur abimi prison il faut revoir entourage naye na rota la faire oyo yo loba nini parce que faire rigolo aza artiste musicien o musana eza kokoma banzembo koyemba se faza en équipe oyo yo balandela ba conseiller juridique faut bazala ba manager baza tout tango bango équipe na entourage na ye tant le entourage c'est-à-dire bureau na ye tango ba yoka déjà que faire rigolo azaki interpellé parce qu'a bité ki mwana et que ba juge alaka ki ka ba routine da ba lettre pourquoi pas bango etant qui va conseiller juridique etant qui va staff na ba meka pe kolandela ki bon faire au longwe boye pourquoi est-ce que yebi koza na dossier moko boye place boye au photo landela poto comme on a suka poto zela pire ya te le wana to komi koto quelque part yo pour monter au région de Bunaïta na solo ba oui à 100%. Dans l'entourage il y a des gens comme Makaozo Balobaka on est à Moussana et ko défendre ko sabazali mais ici nous parlons de l'entourage. Ce qui fait la chute de beaucoup des hommes politiques, des hommes pasteurs, l'administration. L'administration congolaise a l'administration. Elle va gérer. Or, un grand doit le gérer. Même roi va gérer. Il va gérer. La mission aux apungi pendant la lamsayo. Il faut que la sport. L'héros, il faut ça la courbe, l'héros, il faut yambaboy, l'héros, il faut apprendre ça. Au fâché, il y a une discipline, grandeur et tamboulana discipline. Et cette discipline-là, ils n'ont pas de musiciens à bissoter, de grands à bissoter, de députés à bissoter, de ministres, de présidents. Baza trop moutouye moko dictateur, yo moko zo décider tout. Or, il faut que faire un azala na bureau à haut niveau. Bureau à haut niveau. C'est-à-dire des bons avocats. Au Baozala, na Baoba Libanda, na Europe, outre-mer, na Baoba Nakim. Au Baza en contact. Qu'on trouve faire un bon. Qu'on trouve un siège. Oyo, il y a zo vanda, so yé bureau na France, na place boy, avec un directeur boy. Na Kinipe, la même chose. Ou oyo ba couper sa téléphone, ba lettre ezoya, ba courrier ezoya, oyo boîte ezali boîte postale ezali na kin, ezape na poto. Moi bureau moko ya deux personnes na ba États-Unis outre-mer wana, ba États-Unis moko en Afrique. Même 4 bureaux qui payent 2000, 1 000, 1000, oyo azo organiser ba futara ngona ba personnel ba futara bango. C'est ce qui fait la grandeur d'un homme. Tu vois? Alors, Ferré doit faire ça. Très bien. Beaucoup de missions vont en côté. Les patrons, et même patrons, et même non, on ne peut pas se gérer. Il faut qu'il y ait quand même des gens qui programment, qui numéro de téléphone, il y a Ferré, moko est général, na moko privé. Qui va répondre à un appel, na place à faire. Pour permettre, non, je vais parler au président, à qui a lobby na épée. Ceux qui ont PC téléphone, Alexis a solé la moutoine. Ceux autres intermédiaires, après Bakoutani. Il faut avoir en contact na public, avoir en contact na parquet, avoir en contact na avocat. Et comme il y a la justice, l'avocat va dire que courrier il faut comme awa.
ils traitent, ils appellent l'acteur, la star. Voilà ce qu'on doit faire. On met des moyens. Koboy Mikande, Mikande, arrestation. Ça ne peut pas se faire. Oui, oui, il y a erreur de l'administration, il y a erreur d'entourage, mais à un certain niveau, il y a vie qui m'événement pour l'événement Rolando. Tu vois, à la honte de tous, dans l'aéroport, or, ce gars il faut répondre, parce qu'il y a une logique, à problème, faire la raison. Et prophète, sur le plan spirituel, parce que sur le plan spirituel, message nini yo pour nous comprendre pour la faire école pour la ramener comme il y a mabitali moana à cause ya moana faire école à se retrouver na cachot. Faire une star à Bota, en Abana, et Belé. Na cause exemple par exemple na ba prière na ngapo nazo samele lai. Na ba prière nga na moni par exemple moi na né Davina wana wazala na Turquie. Moi na wana abota magi na danseuse. Bien sûr na Burundi toyoki que maman na ye azao bima bimana ba musicien mususu oyo peut-être ye moko faire ya mona. Koya ya mona na et sali doute méthodique. Oyo kepe Moïse nani faire pe rota la bibo. Ah, ya bima boyina nimbo ze mango zaka yanga. Na kati erreur wana asali négligence. Na négligence à moi na makila mona nezogang. Makila Davina. Oui. Na prophète. Na prophète. Ça dit que faire al netinga tolinga bana na biso. Alinga bana enyo sondenge moko sauf moi na. Wana ermo même temps on zembe ya faire bimia mwana na yembango ayembango dynastie ayembango asala publicité pendant ba musuku de basala l'autre ana bana mbele mais ça c'est un message que moi je parle en tant que prophète makila ezala bana musu makila ganga makasi habite zo ko makila e ganga ka makasi et na makila na ndenge zo ganga soki Nzambe, nazala na mona moko na négligera bongo. Nzamba bloquanga ma bébé. Mais le jour où j'ai pris en charge cet enfant-là, na mona que Dieu m'a ouvert la vie, m'a ouvert la porte. Ferry aime beaucoup ses enfants, il gâte beaucoup ses enfants. Il faut récupérer mon nana comme moi naïe. Oui, comme ça botami comme moi naïe. Pour moi, trace à bilongezo mon nana. Moi bilong mususu. Pour ngana ermo bena moi na musu anangana wanga naïe. Mais maman atali manzaka bi manzaka na yo delele mbunzu ya yo o ya famille o mwana biso bongo eloko na moni kaka boye ba yelinga kaka boye na salle mais quand même de trouver que c'est bon la famille a accepté maman a accepté et j'ai aimé ma fille donc c'est comme ça il faut vous faire à reconnaître mon âme à bénir à fongoler mutema faire makamune belé ko fonga. Bah, il y a des gens qui ont peur de faire, il y a des gens qui ne disent pas la vérité. On n'a pas à faire. Nazali, maman n'a pas sambela nanga. Moi, na lokola l'atelier kaka papa na ye, maman na l'atelier. Il fallait ou pour ne pas le blesser, avant angasa la tadem, mais lokola pour ne pas le blesser. Il y a des papa mususukutu, abota moi na wana te, mais andima moi na akoma moi na ne adopté. Comme Balata Komba Ferré, ils ont des makila, comme des moines. Il faut faire encadrer, il y a ces possibilités d'encadrement. Parce que tu as la moine en yo andako. Moine andako, c'est yo na memi na boloko. A memi na boloko, sali ba pétage, a memi na boloko. Ceux qui berer na yo na sala ngoti. Est-ce que faire ngaza na boloko? Lero tozana promotion ya dynastie ngana lela faire na dynastie oyo na bi ouais faire atteindre eloko ngana za luka photo lo mamangambu en face en dehors il y a organisation il doit organiser aussi ses enfants à mobile on peut le condamner à robot à 30 15 états liés à ça la nze monnaie na ba millions na à gérer bana mais faire mon gars tu es mon gars mon fils je m'adresse à toi commencez à reconnaître cet enfant là. Commencez à l'aimer, commencez à l'adopter, présentez-les à la famille. Même à ta makila na yo, même à ta zalarité. Mais ngana ebisio le salango parce que par souffrance
mirmiri moi kozala esika moko ebuki biloko ebele bamirebele mystère ya bamusicien na bapoliticien akowanganaka bana eloko wana botika yango oyebi mwana aza na étoile te oyebi mwana oyo eza na mwana mosusu papa soki osimbi ye mbala moko opa mwana eza na mwana mosusu osimbi ye ozwi malédiction neti ozia so mwana oyo elala malédiction ana malédiction papa azokende pasi mpo na yo mpo oyo osali bapétage na yo soki ofere star planétaire donc akoki kokende kovanda ata 1 minute na prison te epuis bana poto misoga moto alongoli na mboka amemi okona misonga osali bapétage papa moto aosouffrir eh ben il m'a tapé, il t'a tapé, mais sache qu'en dehors d'être enfant, il y a d'autres enfants qui souffrent ailleurs. Oh bah d'autres zokoto ngolo yo la leli na ndako anate. Oh bah memio ne sengo. Moto lokola Davina na par exemple en Turquie azo bunda lokola batutu na vie. Oh azu peut-être loboko ya tatati. Que yo moto ozu loboko papa ozala kata ndako mais oza ba pétage. Tu vois, moi on a kutoa mérité faire moi on a libana mérité pour nganza ma ko fait que ngas mukolo ko bando occuper moi nana nzambe ya lola onga na sambelaka a ofungolo makamusu na vie ko yebate talo yo lingi au moins de basubisio okoti boloko likola mwana mais mambe nini yo sali ye muto asai bere na ye mais yo na kati ya reproche moi kande yelio lelo nde yo bakomo mema yo na assistance sociale bakomo que no funda OK tu es un papa brutal ba version comme belé aussi on a relié lilala soki pai moi na la gisi ba photo ya ba tungle yo ebiki sazande ba formuler ba dossier donc ba obima 114 versions yo mona na ngote oyebi ngote tout ça c'est parce qu'il y a un enfant qui a commis une erreur ce qui moi na ko kotso prison mususu pe ko kotso prison spirituelle c'est-à-dire du fait qu'azo se sentir mal à l'aise oui mais pourquoi ba tangika yo quelque part il faut me poser cette question. Bon, ma fille vient, tu as 3 000 $, commence à vendre l'histoire, fais ceci. Moi, vous voyez, moi photo, sali. Tu vois. Donc, banao tozo bota, baza ba conséquence, pe baza ba bénédiction pour nabiso. Parce que tu peux négliger un enfant, mais na kata moi nana biloko ça. Moi nana oyo Davina waza biloko na nzoto. Et ce qui fait au ndimi moi nana, c'est fini. Ta vie change. Et tu seras un grand encore plus grand que ça. Ou déjà grand, tu seras encore plus grand que ça. Ce qui osait s'accorder qu'on dit même en prison par acte naï. Mais on a fait accorder comme même penakata kolela au cas où moi on a zolé la mink. Moi j'ai vu quand l'album est sorti la fille danser. Ma gueule négligée mais elle est là. Tu as le beau qu'on a même là où tu es tu verras. Tu me donneras merci un jour. Na cadre ma bêtise na condamné au TT. Même biso va passer elle peut bana libanda peut bazali ah on a lobby on a lobaki wana jamais on a libanda pendant que je parle d'ici devant les gens j'ai des larmes aux yeux banda ko sima mwana na bana nyonso bazana yo qui peut bana no nyonso ini bana no nyonso chere ba pona moni mutuzo wana tuité qui mais biloko tuité en les autres là ça que maintenant conflit côté entre bana bana o mususu wa omona ki bana ki wa omona comment on peut arrêter son père et moi nana batiki ka bon. En tout cas, voilà, merci beaucoup prophète. Je pense que Mikambo Lobi c'est profond, c'est très profond. Famille, équipe, bandeko, balanio, oyo soutien morope artiste. So ils ont osunga, atala yo awoyo ka vraiment message au ici. Ils sont profond pour ne pas entrer trop dans les détails. Je pense que tu as tout dit par rapport à Mexico pour na tozo isko na osias. Mbeli na yo moko ate sokisio ni no boyebi sa faire rigola to famille ya faire rigola par rapport à osias parce que lelo moi na pas beaucoup m'appelle ma culpabilité mo parce que la minute au phase na culpabilité que papa koti kacho po nanga so ba kangi lelo papa iza po nanga mwana koko yebisa faire rigola nini famille nini entourage nini bandeko na nini na bana msupe à faire par rapport à mwana na position si c'est que faire atomboka ki eza o wana na yoki Moi, a d'abord maudit et moko déjà avant. Alors, quand il y a la malédiction déjà personnelle, même à ta papa à l'émission, même à ta famille à l'émission, c'est déjà scandale. C'est pas bon. Pour faire nettoyer billet pour la première photo histoire à Betimwana, c'est-à-dire ce qui fait la Kouma qui n'a point wana. C'est-à-dire que la fille a atteint un niveau
impossible pe ayeba quitter que papa oyeba biloko. Mais tant papa yebi même yo versa ce qui est logo na yebi ce qui est yo versa coup de tête va mso la lisamo na coup de tête penda la li nga na buki likolo na liboko na buki 2 mino azwa nzena mino non moi na ne fa luka nzambe ba délivrer fa luka nzambe non bazwa ye ba mema ene sika lo samwa solo ba délivrer et puis a renoncer na biloko. Si vous avez un écran prophétique, vous avez une caméra, pendant que c'était impossible, une caméra bima. Oloba est belé à Watoyebi, il y a un écran prophétique et mon inni pour la ça faire. Frère, à la victime, il y a 3 choses. À la victime, il y a voix kitoko, à la victime, il y a élévation, et à la victime, il y a famille. Faire à mon Congo, ba Congo balinga trop progression ya banati. Les associés na biso ya Congo. Donc qui mon Congo ils ont joué, ils ont réclamé trop. Ils ont réclamé trop, ils ont pesé. Deuxièmement, donc famille ils ont bendaye. Bandegone ba leki ba yaya ba na problème te. Mais la famille, bah, on a fait des milliardaires. Oui, milliardaires, il faut ça la bouée. À sa victime, il y a une sorcellerie familiale. Un. Deuxièmement, faire à sa victime, il y a un collègue service. Oh, bah, ça la laïe. Nous avons permis de faire aïe manawenge parce que si on a un concert en temps de on a bima mobimate. Ce qui a bête à un concert on a bima mobimate. Boko yoki ndeko nete mama lobi yo landi angote ndeko ne wana yoki ta lobi que nandima ite que faire quoi mata podium. Wenge c'est pas de la blague, quand tu vois les Wenge là c'est pas de la blague. Ba tu ba détrôner ba Kofi ba détrôner ba star minene na époque wana ba jeune wana ba ya penda boye ba ningisi monde entier. Yana dinga deliles na défia ba vie na bima na mboko na zwa bigogo oyo yo kate bigogo na kota stade mo pa vie mo na kota via changa na full deliles muta tondi si ba mati bani yo que le kota sanga na full prêtre des nations na kenda be na vandi na full sili na bima na ngabo fulo nga yaki na ngo ba moni mouvement na nga déjà ba toy na ba motolora ba nini équipe n'a déjà pas fait signal va venir minute au départ. Bah toi comme bima bana as ba bimi ba on bima ba sentir derrière le mouvement à stade ngetika la vite. Stade ngetika la moitié vite. L'état là bima boy pas dia benginga ya de l'île 200. Ah na mon présence ya prophète de l'île si ba beninga. Na ina deux solutions na benda micro na indi c'est là bango. Una pe s'offrande na mikitisa. Donc, on a récupéré le micro. On a récupéré le micro. On a pété. On a évité comme on a fait ça. On a fait l'association des malfaiteurs. Et là, on a fait la bête à Biminaki. Mais, voici le prophète des nations. Malobé changé. Tant qu'on a changé, je suis le seul jeune pasteur. Oh, bah, kuta stade, mon bimana, bah, mikolo, bah, 15, bah, de tout, bah, na stade, bah, tiens, ma bok. Peut, bah, déclarer un prophète des nations. Mon frère musique et Primus présente le concert de l'histoire. Non, te, bah, msou, wana, te, bah, bandumba, msou, wana, ebi, arandumba. Aoudi, kote, akivu, wana, sa, arandumba, kala. Toyebi eponga na répertoire bandumbe belé loba na ibi bandumbe belé na kipo bona ba tende oh ngana muta pétage ba ne belé ba na pétage ba benga ngai ba péter na ba pétese na yebi mo na mona uta ekivu na yebi agi toko boy na ba vidéo ya muta kala na mondo wana kala mais biso nyoso de tozabwe ba tina biso mikandate. Tonton bonjour, attendez-le moi ma photo. Si tout le monde a ma photo yaka, to boy to ke okoya. Mais nga mingi na boyaka. Mikolo na lingi ba biloko na.
na lingi mikolo biloko na te na lingi te. Non papa, toza batu naza serviteur de Dieu na kotombola musapité. Mais mikolo nde na komi fidèle. Mikolo naza moi na kata losambo e pa na mama Rose moi contrôle ya makasi. Contrôle technique ya makasi oui na vacances spirituelles mais musali ya Nzambe nyonso na basango. Infidélité ezali tant que ba kasre yote wana mai na makila 5 heures break de break était ezalaka mouvement bon ebimi ça dit que ni bon omoni Congo bato basutuki ba passer kala to ina mbongo te vous comprenez ngana zo imaginer to de faire la maman obo to ina campagne moko ngana interprète to de pa veste mbongo ya moké to défi $10. Si vous faites $20, il y a un veste bon là-dessus. Campagne mounene nanjili. Toge de fait pas parisien mort. Si vous il y a un licolo, ngana un licolo, na noir na ngana sagisi, il y a un nase. Tout est à bout petit mois à pemer na parisien on a yagi cancer on a taladi ah mais bilambo bateau balati. Oh ils ont le licolo pantalon. Ah, bobola, nzambe tianga basuki apembe na mutu betanga lokolo ezo ya passe na se mais na la bon on a succès à la rare. Donc fidèle à part Jésus, biso tout doit être fidèle, tout doit bérer. Mais na bana IPC reconnaître ka mona go. Te bana kifu ba misu baza bato ya IPC. Moko ba moi mi balé dans l'auditoire wa ba IPC. Bon, et là que zo ça là-bas na université zani. D'études de commissaire. Koto peut pas le kaba prof pe basali. Prof à côté showbiz. Donc prof ngazana a côté clé examen et lo mo go bimate. Alors ozo biso le ka classe. Koto ba para mbongo yati. Koto si la business au sombi. Mais il faut kaka o le gaga na abattoir. Siko yo osani. Kinduma Moussou a provoqué. À quel diana prof deux fois pour amata classe. Pour amata tina université na suga abattoir na abattoir. Bon ba Moussou bazana na nité, ba Moussou bazana na nité. Il faut le abattoir pour OK. L'église peut abattoir peut ça. Dégon. L'église peut ba comme tongo la ba peut ba serre là otali moi break elo na mutu mama tourner. Ozeli moi pilipili obété pas. Et s'il après le tourner l'eau de vie, au lieu qu'il paye à y tour, à l'église n'est pas ma prof, à l'église dans l'église, à l'église. Goto peut ma politicien va bâtir pété, maman nation a qui n'a protocole. Ok la protocole, l'autre qui m'a n'a pas foutu l'autre qui est comme sur abattoir. Toi la prière n'a pas la boutou réunion, moi ya réunion. Et s'il donc pétage là pétage donc faut théâtre. Toi il a bon au kalaté. On dirait sexe na guichet c'est comme trop facile sexe c'est comme facile parce que internet moi c'est ça qui kala pour beaucoup na bitap mais lelo lisumu ekobo na ebsa bineza lisumu eleki mulai au Saint-Esprit a ko lobelo ta 20 fois pour ekobo ko banana litoi d'abord avant o ya le litoi za likanisi l'état o imaginer ba scène nyonso deuxième étape za litoi. Deuxième étape, rendez-vous d'hôtel. Yo ngandi beta bana tibolo ngola bilamba nzambe a olobate. Donc l'internet est facilité qui nous mène à monte. Na beta li solo moko apona o kwata sujet oyo. Cousin nga moko boye asambela na mun. Ainaka po aluka libala. Mun ayaka osa mariage bo wa na stade. Il y a un mois si mon papa so tali longa moi so na Miss Congo, Miss Monde. Mais ana makolote. Ba solo la mona na makolote ga jour ya nani ngamunda ina car abi bon then otika ngana aéroport to zo mwasi. Comme yo dans studio salon to la le pa na yo yo tika ganda go yo zonga ta pa pale wana yo tika yo la salon so la mbeto. OK. Ngamuna ina papier na aéroport na il a si mal. Tout le monde a moins de mais il a maboko. Oh, comment te bah il est na maboko. Ana makolote, makolote zawa. Ndam. Na ibite break ngo ba osa ngondeni. Ba ebe na makolo, ndam benda wa bakati benda makolo.
siko na tebo na mona muta tebo na mona peut-être na mona mabe yemo amona ki déjà nzoka nde asa limo na sima na ngai asa ali moi akenda asudolinga mwasi mais yokati donc ngaka boy ya tebo ti bazo poussa ba bonna meni penda ke o ala likolote na moni mutu mazo ape na chaise roulante na bache bonjour bonjour ayekola moi ndama ba français c'est moi Sophie tel il est où mon mari Natel la sima muta soute na zuye ka to leki ba frontière to komi libanda mukolo mwazi akimi siko ngai sikoyo na okena wapi Ngabi Boy il était là ici je sais pas là où il est parti mais il y a quelque chose Ali Mone tant Ali Mone na souhaité na memi eti na ndaku na ngana bibo moi je pensais d'argent mais je suis un pauvre pasteur. Voilà, je loue studio, chambre, salon, plus toilette. Mais toi, tu peux rester au lit, moi, je vais rester. Ami, non, amène-moi à l'Inter. Inter, madame, habille Inter. Habille, j'ai payé l'Inter pendant mon séjour. J'avais déjà regardé. Tu m'as mis à Zora réservé un Inter. Suite, pendant suite à 3000, il y a 1500. Tu connais Nakati. Habite, si tu vois ton frère qui vient, amène-le. Tu Léoane, Sili, allez, moi, vie nos pères. Nakeit. Il y a eu comme il y a 4 heures. Koko, Nabio. Ozaranga, Abi, Toto Deni. Nana Zobala, moi, si. Nana Zobala, Ebembe, Oyo, Yelinga, on est Ebembe, Otiangwap, Nabi, en interne. Quoi? Nabi, en interne. Naïb, c'est l'eau, mon ami, Ndegonanga. Au moins, moi, Namatsu. Na senti grand bon makolo basomba ango monde évolué okotele makolo plastique pe boboti pe bana yo za besoin mbongo yo ya mu famille mubola à lui na mon fille yo akino louer 1500 par jour pendant 10 jours token ote na ke deuxième jour na consoler moi na moitié comme na ina nga célibataire idée comme on la na récupérer moitié parce que ya kimie na osani Nabi Bonzambe, nga pempiaka na mbongo te nga pasteur alors kama nga ndeko nga zo boya na mona kota nga libala awa ngage nga kure aye ko changer na tongo oh non il faut mema ngai nde na memieti na minute oyo asobi ata 4 immeubles na mboko. Voilà, merci beaucoup, prophète. Je pense que l'émission est bien, mais tu as un dossier à faire dans Souka. Tu as un solo il y a album à Moïse Mbiye. Si tu as un bimisa Mibolo et Simbike, prophète, et Sibir, ma critique, il y a ma casse. Par rapport à fond, il y a un Nzambe, il y a un Bifoué, mais Nzambe, il y a un Moïse Mbiye, il y a plus, il y a un jeton. Il y a un moment qui n'a pas, il y a un fond. La chanson chrétienté on ira boire que les mots batumoro bouillé batumoro songolo par la jeton on ne sent pas la parole de Dieu chanter na katanzi mon va critiquer moi vraiment mingi na contexte wana et babi batumso nous même utiliser nze mon pour on boire que batumso ba jeton. Comment tu trouves réaction yo mo personnellement je nze mon nini bini batu balo mais nze boelinga kini nde bongo kini linga banze mbaboy kini soko ye état normal mutaondi moté kini il faut travailler dans le sens inverse. Les Congolais aiment les choses. Les Congolais alinga mutakala, alinga batu bafingaka, alinga batu oyo batongaka. Congolais alinga mutakala. Oui. Dans la WhatsApp. Oui, oui. Congolais soka yo ki mutakala quelque part 100 000 vies. Bako lukango ata ya passer na yo, a otala yo. Yo mona type moi tindaka babiloko na nga senganga denile si mutu ana vidéo a donné $100. Mutuza ke tianga kingone lo mo ba kotinga na kata salle de bain atingai ateki ne ale $3000 Congolais la mutakala alinga mutakala balinga kofi olomide Congolais alinga kofi na ndenga mukete po kofi ba mona ke ne ta mutu mo alo ba vérité conflictuelle na batu nyonso balinga kai Congolais alinga mutu atakaka batu mutu alinga ba guerre au moins ba Poutine
baroyemba nze monete bakosomba nze monete bayebi titre banze monete oyebi Poutine oyo musicien oyo awenge oyo nani wa nani oyebi ye seleo bato bazolanda plus seleo soki azochrétien fali to azochrétien mutu to azochrétien keso azoyemba c'est-à-dire congolais alingaka tala pétage nde ezosala succès koleka na prédication ozokopana interprète na nga alembi kointerpréter céréales yo kutolukaki ye oke tine église oluki céréales omoni ye obete opesi mpe mbote c'est-à-dire congolais azosepela na erreur ya interprète jour oyo elandi asali faute te babude ye abi tolingi osu te osali eloko te osali erreur te biso mpe tolingi te parce epa apingine yo te donc congolais alingaka esika oyo mafinga ezali esika oyo guerre eza nde place congolais ayaka alors to comprendre yango alors ce qu'il faut topesa congolais matière na ye sikoyo yo kobeta masolo ya congolais to kobeta masolo ya ndenge nzamba nzambe alobi toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet il n'y a que ça donc problème esimbi te alingi kaka na alobaka ke babiloko tout osalinga so moni moto akomi agité akomi nerveux elakisi ke esimbi te en d'autres termes il a pris les faits sociaux pour créer cette polémique là. Moïse fonctionne dans le système polémique. C'est quoi? Alors bête l'or moi ba franc-maçon pas aya vandiwan. Bobani banalise. Ya vandigne. Ge. Ayabi kazoteka. Moïse est intelligent ce garçon là. Il est trop anetinga. On me pourquoi linganga parce que dans l'école moko. Ça dit que Moïse fait des choses exprès. Oyo ayebi ke loko so na tiki yango apesa ngo mutu te makolo te bato bango mo bakomo latisa ngo bakombo ya bato abwakeli bango abwaki bato wana ça dit que atiki dossier na maboko ya population s'occuper na ba titre na bakombo mais siko ye voilà siko to benga 5 akomi lombo spirituel ouais voilà lombo spirituel abotoli frère Patrice oui Abotoli place à frère Patrice. Ce que ça édifie en quoi D'abord, même Batutu Bassam la barana ba problème. Ba passer tout ya le sambo na bien tango Laurent Dalo azoté ma lo baké Mike Alambay tala ce que Dieu t'a dit. Il n'est pas obligé de parler ça à la télé. À quoi obenga et a petit na ya bengi malamoko na ndako si tu viens tu me vois pour qu'on parle de ça. Mais à Betty na forme à prophétie à Zanamba Sinemo Batelema Nasima. Moi Batumo Batelema. L'Éternel m'a dit à bandi cérémonie. Pourquoi Tcharango? Baka koto abeta kala tabilu bangoto ayeko bagisa ba eto ba faute banini po a sanctifier a mystifier prophétie. O abeta ka irataka no abeta no ba comme esclave. Vous comprenez mutunanga baka en tout cas na salut en passant biloko nyonso les faire partie harmonie à Congo. Nongana linga bon. Ça dit que Moïse au moni débat au moni nzembo ekoleka gege. Po nzembo yo Moïse a bandi nanu. Oui. Ayema gege. Kasi gege oyo ayema ne gege te metiko oyo a créé kana ebisi a créé ba confusion moko boye. Pourquoi na tia ba titre na ngamfwa mbio unkra po na pesa bato possibilité ya kotonga ngai balo ba gedelile si azana nkisi parce que ndenge pe ayema à cause du débat étoile de David ayebi que étoile de David il y a un problème. Au moins, Mikolo Lega wana tozali na Mike na voiture to kenda laksanga place église neza. To komina Mike azo il faut apia $150,000 balongola eloko moyo angatia na façade. Eloko na siko za na ba correspondance na ba framas na ba sia sokili. Sikoyo atali eloko wana na dessin babi poto modifier eloko wana il faut $150,000. To kena banga zu $150,000 to komi ingénieur abi mo yango modifier nga façade wana po eloko wana so batie yango muda okota so église yote elobaka ke magie. Donc c'est comme ça que les Congolais se nourrissent. Congolais alinga mutu normal te Jésus est vivant. Alléluia, Dieu tu es grand. Ba ndima yote ozo ba ministre ba PDG ba ye po balinga okoya te. Mais bato net biso
ba pasero ya bangaba ba limité ba matete biso za ba tu à terre ba to ambasu ba ingasani na rolandela mutambasu tina se teki tunalalisio ngape na yi to la to vandi wana na bandoko sima ombasu na liboko na okipete mais bango bana ba style moko oyo bazana congolais alinga bongo te bato ni sape stade se bato to mona vidéo moko pendant que to sola yo na ye na nini auto salisa pour na lancer album na ye na ya gare centrale ça biso no leki non mais c'est-à-dire que ouais na benga gie to benga ni lobi na butu po azali na ba clip azo yokala sute abeng to benga ni ngai mais otumimbo ka qu'est-ce qui ne va pas abina tuminde yanga na lobi na total bon lobi to ke na gouverneur ngabite amo konzi azoner na gouverneur ke na lobi ngana ke na yo koma lelo to yambani très bien to sololi ya bani yemoko no moni album za mo album a pétage ngabi ah sikolo kwa yo mo benga ngwa album a pétage de sikoyo pétage ekozala pétage ko oh mais a pété ko ça dit atie batu ba pia ba komo ya batu bon jamais Moïse atanga akoma mutu na TV pour ayebi secret la justice sikoyo bato tala ba vidéo ya Moïse il faut ba luka esikani ba cause de l'infraction so ba so kate parce que yé abua kakatiki population pesa comme esimbite oba audio nana audio bangutu maomo bakumo bimisa audio yo mona yo wana ewute pa Moïse te et là audio a bien filtré là audio ba mi fundi bango ko tala audio mais ngana yebi sur sa audio wana et là audio akala ozoko pa depuis na yebi démarche nini mamuni elekana wana mais moi to lokole ewute pa Moïse te moi to alimenter yango te to tika yango ekufa yango moko ozoko pa donc Moïse ayebi congolais ezo édifié na nini yé aza musicien wana c'est pas un pasteur qui a chanté c'est un musicien chrétien qui a chanté faut album mettre comme il y en a 500 et 4 600 et 700 000 donc dans 2 jours on a 1 million d'abonnés de 1 million de vies et déjà Sony Music a son billet a fait ses contrats or Moïse a décidé que aoyemba souté so na contrat so aoyemba soutenir ni po biso batuna to yebisi fo yemba po bazara deux na mboko ye na Mike ye azali tfali te Toms wana azate il a deux Toms a chanté oh to le la raso to la masumu to la ba problème na dengi na ningi donc so za makambo ebele masumu ebele ngolela OK pas Toms soko wana ba stress mususu ya kaloke pa matu na mituni nzambe soko za bezo sa campagne OK pas de ningoni ozo comprendre mais ba showman to na bango de ozo et là fali na biso ya bonzambe et ali Moïse to ana faire gola o ya biso ya kete ezali Mike Alamai les deux séducteurs na biso bangwana na lela bango fort il faut basala et oh ba yokala au moins batu musu bako yokala te il faut te soyez en paix avec tous voilà de lobby batu musu il faut ga opposition il faut opposition pour fonctionner ça va bien maintenant mais là où il y a Dieu il y a la paix l'ordre oui l'ordre des alagi mais batu bazao landela Yesu kaka batu alanga bazao finga Yesu paix laïté d'Israël ba pharisien bazao landeka ba finga kana mambanga et ana batu su bayoka na bango te nganeti bona olinga neti ndenge Moïse azana na Mike bavana na lubongo ba yo pona batika la et batika na lubongo po epé sa force parce que na moni Mike ana 3 chansons moka composées na era Zayadi et na période où Zayadi a créé ba problème Mike na hôpital wana tanga a pété Mike a sali 3 chansons a yembelinga tous les 3 na ndako na ye to vandi boyinga na ye abeti mukolo album wana so bimi et ça le succès le col a esimité bimi na minito kalamba ini ala kata laboratoire penel la buta kolandete penel la jera hors série ye azala mutu ayembi yango penel mutu musu ayembi yango nani Zayadi pe ayembi boyo moni Zayadi na nze mwana te oh Zayadi ayembi esimbite ozomona mboka elingaka il faut flamme ezala
flamme wana nde esalaka biso ambiance. En tout cas. Au monita on a wuti siko campagne na imka mbala moko prophète Dodi akefikini. Nga siko échauffé nga lisusu il faut na gene masina. Mutu musu il faut abima po akende soki wapi abeta ta na bateau. Mboke linga bongo wenga zongi nga pe na zongi. Ponga na fonctionner na wenge na Kofi. Wenge abeti le 30 fallait azo beta na septembre. Na octobre ngai na okende le 24 décembre. Ponga na fonctionner na nzela bato wana. Donc yo inspiré na bango. Nga siko soki donc yo inspiré na profane. Hein? Vous avez inspiré la musique profane. Oui, la nature m'enseigne. OK. Kofi tanga teaki, Kofi chante Taboulé. Ngana bandit Denis si presse Jésus sous le manteau d'Élie. Ils ont la bonne na beta basta du tout. Hier côté chante Taboulé. Cindy chante Kofi. Denis si chante, Denis si prêche Jésus sous le manteau d'Élysée. Et qu'est-ce la bonne et ngas ko na linga bon lokola wenge zongi lokola falia ye ngape na ye. Voilà, merci. Na rotia ba papier na ngana le 30 juin na osa ba track 200 000 track na tia ba tulibanda no zo kota concert ozana track nanga so ba pesi nga mo micro le 30 wana o délai oh so ba pienga mukanda so ba invitation na oya na concert na oya ko. Il faut pas péter, vous êtes là, ouais. Est-ce que le péter, vous êtes là, ouais. Est-ce que oui. Alors ne ratez pas le 24 décembre au stade de Mati, je serai là avec vous tous ici. Et pas fallu faire un micro. Na bengi be bango sur na stade. Nga sala bon. Mais si ko nga dagi soki wenge beti, wera beti, jubia yenga na ye troisième personne. Parler du peuple. Donc nga na après na mtuko bayo kanala nute bavanda. En tout cas, merci beaucoup prophète Denis. Tout ça na fali na biso Moïse. Tout ça nani frère na biso Mike Alambai bavanda babandeko badabo bana bango benimité bana bango bandeko et à leader et à guerre et à leadership. Donc pour moi na mona nga eloko nani na solana Alambai na moni n'est pas Moïse te na solana Moïse na mona bango nani te. Alors voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup prophète Denis Lessi là tozo so de table même maman album hein. Ah ouais. Maman album. Papa omoni ba clip te hein. Ba nzembo eza na album wana. Isimbite oya royal plutôt. I te fait Moïse déjà côté wana na Mike ne olobi. Côté wana ba sala ba jete ba mibale. Prophète Denis Lessi so côté aka ba tom c'était omoni ba tom c'est ba bato moko ba inspiré. Mbene na yo ekitizaka moto te mbene na yo tata banaka te wana oza na inspiration na voiture ozodoteya lite ezoya te ozobenga ye na nzembo na ye wana ozoyeba na porte église omona ozwi liteya ozokompane kotiaka ye na compétition oyo te moto aza awa na kati entre bango centre na bango ezali oyo alobi soko lobaka moke lobaka yokaka ebele lobaka moke nani oyo oyo ayemba barumba kitoko nani garçon oyo nani abina lowa bawenge wana nani akomi passer pe nani Matuta voilà bon alongoli sukuma omoni yaza musicien lokola wenge babetaka rythme ya wenge mais na kati église sikoyo akomi serviteur de Dieu adosé yango ozomona pasteur ozotala ngai mokolo ka 15 atikaka manteau ka 15 akita mokolo tiki eloko nzambe abengelaka oto nga na tika mai bato babosani nga. Quand tu as la chose de Dieu, ne regarde pas les critiques des gens. Regarde ce que Dieu t'a dit de faire, continue à le faire. Bato bakotonga ka yo kaka me kotonga wana nde ça plaisir papa. So na kitine tilelo na station essence. Et mettre ezali. Partout na kitaka. Mais eloko esenga boye pétage. Mais est-ce que na bonzambe eloko na ezalaki oui. Mais ayez na pétage ce qu'on a même bateau à l'église. Pour même na bonzambe succès à boye nazaki nango te. O kiti boye na ministre azo kita yambio a pétage. Yaka to ça pétage. Donc na on comprend de na mais ministre. Yaka to tanga jeune. Donc pétage. Ozo comprendre ce qu'on a tika on a kokité ba to bengi ngo so tiki pétage ici to boyo. Bon, ça va, na tiki 20% à pétage, na 80. En tout cas. Donc voilà. Prophète Denis Lessi d'autant dans la Kinshasa lelo, nous on a partout, ba panneau, ba fiche, tout le monde même ba polo c'est Salamaki, il y a Pape Fala, il y a Awame, ba reporter pour le minimum en fait. Papa Lili voyage na. Avant na.
Avant. Basango batu beli dia ba combien? Pour baloba il faut aba papaya ba o nyonso ba bota na mpoto batiki. Na mpoto batiki belé. Mais awa batetu. To moni mutu atiki officiellement nani te pourtant ozo moni longi oyo ya ye penda ya ye. Na binde ko nga mobo ya na bana 4 na mwasi moko. Mais moi na funde te ponga na mutu catholique te. Bazé belé. Soki lelo babi basala na Congo, basa calcule basango babota na ba maser babota. Kuva etika na 22 maser ki a Congo mobimba. Kuva ane kotika na 12 sango. Oyo babota te. Babota te te po bazaki ko bota, babota te po ta mususu babota raté. Bana ba problème ya mikongo, bana ba problème ya break. Même si le gouvernement a besoin de bima qui est belé prophète. Pour nous ça là bas préparer arriver na il y a ils ont déboursé beaucoup d'argent. Papa on va laisser pas le chez nous, autant on n'a pas si ba break de. Ave mutu te papa. Yo za pas bnen, a mutu. A sempe mais abe mutu ba break ba biloko belé. Ligole obuka la télé. Ya mamu so senga break donc agina moi sika tena bi sika ta ah mutut c'est père voilà papa pardon voilà papa ah baba sain bon papa ça azana break genou kasi genou utawa na yogi batu mutu bakoti bage kota na be mokona bino benda boandeni ba congolais boandeni nini via na bitumba na yezo souffrir ba bitumba ba olukele makambo ya basi ba nini avandi na concentration na yo papa comme papa zupu ya évêque botosa na linga bongo te yane na pexi za di aye manze ma Moïse Mbiye na pexi yo ko yemba ngote ko sala ngo clip te pourquoi vous vous humiliez batu avec beaucoup na mutu astambe aza évêque asiri et c'est pas genou balancer on les a yé bon nous le bakio non papa zupu ya évêque faut changer maloba c'est pas bien na CPLT peuple congolais boto sabiso évêque boto sabiso basali ya non na CPLT na CPLT non dès na CPLT au moins na sécurité na CPLT mala suka papa Beli, a Beli, donc éviter sur la poignée qui t'a besoin de break, de penini. Je vais tout à l'heure dans la salle de bain, de l'eau, ni le bon. Voyage, Aroya, bah finalement, mais non, maman, il va y aller parce que Basagata, non, maman, bah forcément, bah ça, ça va gêner. Bah mais maïe, aïe, naïe, tu bengi Musagata mora, un asimaï. Ata cause ni la tête d'aller de béo, la glissement, on a et peut-être qu'il s'agit d'un âge. Vous avez changé la Bible. Papa a changé la Bible. On a changé la Bible. Dans les là, il faut vraiment avoir un solo. Mais on a la vérité. Il y a une vérité, tout ça. En tout cas, merci beaucoup. Je vous demande, papa, on a break de break. Malgré 4e fois, na kuma oyo kamwanda mume et avela inga 4e fois de mo se plano mais o violé nganga na mese na ngo no yo mo sko yo mo na posa na na sai makele na docteur po ba pininga o bi ba e wana mbalasuka na senga pe par deux wana na problème mais les restes à sala inga ma c'est la monani ana rom en tout cas prophète Robina tomoke da suka message à suka zani ni na situation fait rigola aussi ça biso bon Ferré traverse le plus grand combat à venir. Parce qu'après le combat, il y a des choses. Où Ferré tombe, où Ferré remonte avec flèche. Mais dans la zone ici, dans l'écran prophétique, en 2022, il y a 5 musiciens. Oh, diable, ils ont poursuivi la 6 ans. Vous vous souvenez? Si. Oui, mais prophétie, là. Dans le bail prophétie, en 2022, tous les musiciens, ils vont comprendre le mystère en Zambie. Pas boutique à la vape. C'est-à-dire qu'ici, nous avons normal. En tout cas, Nzambe a touché. Na boy, nous avons bimisa clip naï. Album à Sika qui toko trap. Ça c'est de la rumba. Ça c'est la rumba trap.
banguna bakopakata obena lela chaque jour eloko ya bakata oyebika eloko wana azolinga malokola nyoka omona mperete donc Féré, on t'attend à la cité, on t'attend ici au Congo, nous t'attendons, nous t'aimons. Mais spirituellement, zongela mwana na yo wana na bina. Soit bana mususu ceux qui va aimer nous yo yebi. Parce que prison mususu ezali spirituel. Tant que bana bazolela, to mwana moka zolela, quelque chose peut arriver. Mais nzamba bombi yo pe parce que concert a wenge oyo ngana linga oya obeta ngote. Pour Wenge na minute au bazar se constituer une force. Pour au monde après concert à Wenge au Wenge ba obimasu. Chaque musicien à Wenge a reçu une nouvelle souffle. Alors souffle wana ba tantôt ba silise libino bana, tantôt ba meliora na bino. Wanga na olo ba nation taolo. Concert à unité prophète. Na lobby concert unité mais mutamuta ora ezelo mususu. Ora ezali aimant. Ceux qui n'ont travaillé pemé na yo na melio. Ceux qui ont pemé na ngwa makasi na melio. Mukolo fallait a yeminze mona ena garçon américain. Comment Arkeli a suivi la prison carrière ici. Fallait azoké. Donc fallait taper na makam. Oh, mettons au rezali. Mais Laura est à la partage té na Léo yoké. Est-ce qu'il fallait être obligé à aussi la faire, à aussi la réaction Non, non, il n'est pas obligé, mais en tant que star à Congo, tout le monde a quand même une question pour Fali, devant poser la politique. Alors, je reconnais Fali, c'est un bosseur, c'est un grand. Mais en tant que musicien, il faut que quelque part, bon, maman, que tu as pas bien. Donc, musicien, ça a toujours un moyen de faire, ça a un moyen de faire. Mais au moins, reconnaître qui. Mais est-ce qu'on a pas grand naya Wenge? Est-ce que moi, je vais obligé pour doucement critiquer? Azali Star, Azali Star international, Azam Mwana ya Congo, il fallait dire quelque chose. Fali aussi doit dire quelque chose. Il n'est pas obligé. Tant que ça, c'est la méditation, mais Congolais a toujours plein air. À tous aux causes. Mais il fallait avoir à cause à aller. Si on va bâtir, il fallait à cause. Bon, fallait qu'on s'appelle, vous voyez, la TV, faire rigolo là, on est ensemble. Ça, c'est la guerre d'unité. Quand un soldat tombe, tout le monde se met debout. Congo est allé agressé par le Rwanda et le pays. Il faut que les politiciens nyosoto sangana to beta mogawan. Voilà, comme ça. Voilà, prophète total vidéo il y a il y a roi belge président Fatio, jeune Morazo Bina ouais, c'est ça, les mappes mission na campus. Tu vas na campus, tu peux faire un concert à Mons à premier. Azalaki étudiant, Silva Koufa, personnel, Silva à la tête, Pato Mounene à la ceinture à Mouké. Pas en plein air, à la tête, pas écoué. Aïe, la télémira, la ceinture m'a fait Tuna John Kabila, Gérard John, Tuna Mouyambo, ceinture de levé. Elle a bien prévu. Ça fait un prévu. Après, voir qui c'est. Kolia, papa, on a 3 ans, on a fait la calée sauter. On a fait la culotte à Coca-Cola. Et il y a autre pour la dernière. Papa, la vie est compliquée. La vie est compliquée. Va tenir les rigueurs. Il y a des moments où on a vu Rosa quand même na calé. Quand tu vas faire ça, l'occasion va faire ça. Et il faut pas s'oublier la calé sur la coupée. Talaneti nani mutarabiso roi. Roi zoya na mboka ela biso ata sardine te. Roi soga ina mboka. Il faut abomisa l'hôpital loko là-bas. Maman ye moana ba yena ba pare atika na bopito à l'université ba étudiant ba zu ba pare mo ya complication ba zu c'est-à-dire le roi doit venir comme ça mais roi ye mabo pamba ya moni congolais zo ta les rabu auta les rabu nga una mo bengi roi bodet na bosa inde ba corriger nga l'émission modo na même pas donc ba pesa biso ba visa te ba to Belgique wana ba ki pa biso te
colonie totanga bacours na bango me bandima ba diplôme na biso te. Il faut le président de la République na yena ministre des Affaires étrangères ba beta c'était sur cette relation là. Et puis baza batata ya Rwanda, batata Burundi ya bamboka ba yebisa Rwanda atika mabelo ba pesa biso na 1885 ezali privé na ye. Ba destinaki a pesa biso boka kati bamboka pesa biso. Et ça irréversible. Bible le but, on ne peut pas changer de bord. 1885 c'est l'équipe européenne à Moutouté. Rwanda a commis un contrat na Angleterre. Pour Batiaka, réfugié. Rwanda na mabele. Mabele au Zawa. Na Congo. Mais il faut Congolais dans la misonga. C'est-à-dire que Rwanda na minito le quoi ça mabele réfugié à la sobaye. Aza obligé pour abandonner Congo pour récupérer ma belle par guerre. Après, Azu a été compris, on a un million. Donc, on a mis sur ce guité. Ah, déjà, protège les bananes. Parce que, babani ko poussa. Malem. Si, papo est assez comme ça. Kagame est intelligent, les Rwandais sont intelligents. Congolais, koloba. Ngande na aboui. Na comme na prêt à guerre. So ba peti na mundu kilelo na kena. Nazu banduma ya Tchétché, nazu banduma ya non, bandimité. Pourquoi non, bandumba parce que babunda, bakwisa Israël, basala bongo na Israël. Partanga na nombre chapitre 25, 22, 25, 23, 24. Okuta ba Moabite bakoti si bango na bakouper mikute bakote liba na Israël. Bakwisi bango butu mubimba ta bakwisi bango guerre na tongo ba échouer. Dans la Bible. Ngana na contribuer ndeni. Na ozoka banduma na bopesi bamba minduki ba réservoir tango oye break tout. Donc makamelo si la rawan. On comprend. Ah allez ba siko ba armée normale ça ni. Eye na moy. Mais ça plan de guerre. Boza onde. Oui. Oui,